awa tokoye bisabino ba raison gouvernement et bimite pour nani il de paix c'est viva parce que orola la paix boye lobby olamuki makambu ya assemblée nationale aboué il de paix c'est viva awa yeba kenon un certain temps bomona qui lustre yaba ministre et c'est élargir et l'ongwe de 47 et que utile à 55 je le répète ça avis ya mokosi yambo parce que batouana bayebi déjà que non à bientôt là ba masque ekokweya mais boni na kati assemblée nationale ezali na plus de 100 députés ba rwandais ba se retrouver ba députés na lolenge nini il de paix se viva deuxièmement bomona ki facha kutani na ba juge ya cour constitutionnelle il de paix se viva yeba que non à bientôt là makambu ya ba immunité parlementaire aboué ba loi nyonso oyo ebandaki ko protéger Hippolyte Kanambe na maye bachi azali mutu ya oye alléluia ndimi amen te il de paix se viva parti au pouvoir viva et puis plus grave na ba candidat ministérable na ministère ya défense bakuti des personnes oyo bazali bambororo oyo bazali ancien rebelle il est fait se viva mais boni orali kokamata un ancien rebelle okamati ye ocheye na neti candidat na ministère ya de il est fait se viva fachi akonome ye ata mukolo moko Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Krachou. IDPS viva matisa lisusu mafuta parce que lelo ezali lundi evangeli ya semaine il faut tobeta biloko nde tombola lokokolanga ba libanda kati facha azali vraiment béton. Alors sans plus tarder tozo bandana actualité na biso ya liboso sorti ya gouvernement boete parce que pomona ki mukolo ya lobi batu nyonso bazalaki na attente ya sorti ya gouvernement awa tokoye bisabino ba raison gouvernement ebimite pour nani il de paix se viva parce que orola la paix boye lobby olamuki makambu ya assemblée nationale aboué il de paix se viva awa yeba kenon un certain temps bomona qui lustre yaba ministre et c'est élargir et l'ongwe de 47 et que utile à 55 je le répète ça avis ya mokosi yambo parce que na kati ya union sacrée eza na batu oyo bayaki na place union sacrée ti ekréamaki yalaki po ete il de paix se viva ezalaki po ete va s'occuper à 100% na souci ya peuple Congo mais eza na batu oyo bayaki na union sacrée pour na ba propre intérêt na bango il de paix se viva boyebi ba député bazali na kati ya union sacrée bazalaki plus de 370 PPRD batikalaki na ba 130 députés si je ne m'abuse pas alors ezaki na campagne déjà ya diabolisation pour na kodébaucher na kati ya union sacrée coûte que coûte pour majorité échanger compte il de paix se viva ezalaki na ba attente oyo falaki basolola entre ba initiateur na ba poids lourd ya union sacrée na plusieurs regroupements politiques yango bomonaki que non vendredi passé président Jean-Marc Kabunda azalaki na réunion na ba député ebele ya union sacrée yalaki na mbango oyo batiaki en jeu parce que batu wana bayebi déjà que non à bientôt là ba masque ekokweya mais boni na kati ya assemblée nationale ezali na plus de 100 députés ba rwandais ba se retrouver ba députés na lolenge nini il de paix se viva deuxièmement bomona ki facha kutani na ba juge ya cour constitutionnelle il de paix se viva yeba que non
à bientôt là makambu ya ba immunité parlementaire aboué ba loi nyonso oyo ebandaki ko protéger Hippolyte Kanambe na maye il pèse viva alors que na kati ya gouvernement mokonzi alobaki bien ba ministre nyonso oyo basali malamu te moyen bazonga ba ezali mais na kati ya gouvernement bamoni bakombo ya 3 ministres oyo pena bakofiongo ezongi na ka mais bato wana base retrouve lisusu na kati ya bakandidat administrable na ndenge nini Fachi azali mutu ya oye alléluia ndimi amen te il pèse viva parti au pouvoir viva et puis plus grave na bakandidat ministérable na ministère ya défense bakuti des personnes oyo bazali bambororo oyo bazali bancien rebelle il pèse viva mais boni oyali kokamata un ancien rebelle okamati ye ocheye na neti candidat na ministère ya de il pèse viva Fachi akonome ye ata mokolo moko alors configuration oyo tozali kokende yebake non cher combattant kozala surpris te omona tata mokonzi a nommé ba secrétaire généraux pour être mandat ekende ti akosukisa quelqu'un na ye parce que bamafie bazali ebele na place babimisa bakandidat oyo bazali crédible jusque là bakandidat oyo bazali kozonga bazali kaka bato moko système idepese viva biso toalaka bato moko te keno toyeboye tobetela n'importe qui maboko yango toali koyebisa sama lukondo idepese viva tata mokonzi ti apesaki yo confiance ayebi le pourquoi kojoue na jeu ya Katumbi te kojoue na jeu ya FCCT parce que ndenge ali wana yali na plan moko oyo ba préparaki déjà ya balkanisation ya balongolaka tanga ekoma indépendant si bomoni bali komanipuler oteno ezali déjà officiel lukuta munene il pèse viva alors balingi ba profiter na se oyo ya union sacrée pour faire du n'importe quoi mais je vous dis que non mona yango ya zaliko nali komona bato ebele akomi journaliste ne ya moins parce que bapesie bambongo mais aussi mutu neti luwara mutu oyo abandaki konikela Olive na Jeannette bakaleson il peut se vivre parce que pouvoir mais lelo comme journaliste pona kolobela mabe ya Fachi mais bokokuta ye na mabe te mais boni Hippolyte Kanambe na ba ane oyo ye asali na Congo asali ba mabebe ebele ba journaliste courageux bazalaki wa natikala komona te journaliste moko aleka na media aloba mabe ya Hippolyte Kanambe alors que Hippolyte Kanambe asala mabebe ebele alors que à l'époque seul batu oyo bazalaki na courage ya ko contre Kabila ya ko yebisa vérité en face ezalaki ba parlementaire de debout alors mi betela na mabo makati yango omoni lobi na pokwa chef de l'état atali nanu alobi ngai nanu tai oyo ya gouvernement na yebi yango deuxièmement batu oyo bazali awa représenté na batu mususu oyo bazali reconduit moyen na bimisa gouvernement ezali il pèse viva alors kozala na yo précède cher combattant na mboka kutu ya Belgique oyo bazali bafondisa démocratie gouvernement et ça là une année pour vivre il pèse viva alors jamais ba nommer n'importe qui ministre est-ce que yo resepela omona mutuneti Mbusa Nyamwisi akoma ministre ya défense okomona mutuneti Sele ya Laguli azonga ministre ya défense il pèse viva parce que batuana basali ba mabebe est-ce que yo comment okosepela omona lisusu Willy Bakonga azonga na gouvernement sikoyo batuana base retrouver lisusu ba candidat na lolenge ni union sacrée ezalaki oasis ya osali mabe oya kobatama il pèse viva parti au pouvoir viva na deuxième point place na kochitele ezali sur ba enjeu de l'air chers combattants jour pour jour mukolo ya lobi le 11 des mandats officiels ya président ya cour constitutionnelle oto bengi na kombo papa Benoît Luamba expiraki alors ndenge ezali wana il faut déjà
consultation na ba juge mususu pona ko élire président ya cour constitutionnelle. Structure wana et structure moko stratégique. UDPS viva. Parce que président ya cour constitutionnelle azali sel mutu oyo a entendarato ajishaka chef de l'État. Donc c'est structure moko très stratégique. Alors l'air bakopona mutu wana akozala nommé par les chefs de l'État. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tolobate. Personne. Yamutu a confirmé qu'à élection définitive, ton candidat définitif na élection. Ezali président ya cour constitutionnelle. Yamutu a tamisaka entre Assemblée nationale na Sénat. Mutu azala kanali loba ya suka ezali président ya cour constitutionnelle. Alors selon déjà ba sondage. Selon déjà Mutu azali kokende favori. Ezali l'infatigable Dieudonné Kalouba. Oyo azalaki na procès ya 100 jours. Betela fachi mango. Merci. UDPS viva. Koko wana azali mutu moko très sage et puis très intelligent. UDPS viva. Parce que place wana esengaka mutu oyo azali ferme, mutu oyo azali na vision ya chef de l'État. Ya liboso ezali nanu nini cher combattant tolobate. Topanza te. Dengi ali wana ezala ba partenaire ya Fachi. Ezala plusieurs réunions ya ba décideur ya monde. Balobi 5 ans na RDC ezali muke. RDC a umeli artikala kozala na président 100% congolais te. 18 ans toleki yango awa na maboko ya baroi. UDPS viva. Ezali sikoyo premier, ezali sikoyo depuis 18 ans. Oyo toye kozwa lisusu président oyo azali 100% congolais. D'où 2023 bisona bino inde na référendum mandat ya liboso ya Fachi ekobanda kozala ya 8 ans. Oboyolo 8 ans renouvelable. Parce que chef de l'État il faut assurer sa vision na ye. Il ne peut se vivre. Vision na ye ezali nini ezali azongisa Congo na rail. Parce que Congo ezalaki par terre, chers combattants. Awa oyoki Jezabel Olive batangi lisusu na dossier. Il y a des tournements, il y a régal. Alors, Batouana moyen babengisa bango na justice ezalité parce que ezalaki na balwa moko ebandaki ko protéger bango. Bako sambisa yete, bako kanga yete. Mais bakanga yote yo zalina. Nani? Alors que mibeko elobi boye. Mutu ata moko te akosa na likolo ya justice il faut ezala likolo ya mutu nyon. Mais biso awa ezalaki le contraire. Yango bandaki komona ke non batu wana tant que gouvernement ezali kobima te bakendaki ba proposer ba député nyonso ya union sacrée pour majorité échanger le camp. Parce que nali koyebisa bino ke non makambu eye lisusu eyindi maka na ba source moko ya sur bauti koyebisa biso John Numbi azali ko se retrouver déjà na Kiban. Alors na Kiban kuna akeyi ko sala nini? Yeba ke non na politique mutoya ka kotikela moninga azali te. Il ne peut se vivre. Yango bomoni ke non ba journaliste médiocre. Oh ba pesa ki bango bambongo. Pona ko salir image ya chef de l'État. Bayeba ke non biso na bango to sali na bango likolo ya terre. Parce que ndenge sali wana mes chers compatriotes. Ezana bato bazali ko sala ba émission oteno ba facture ya mai mati, ba facture ya courant et mati. Zokanda luputa mune. Mais là Fachi a tchaki 2 mois awa na confinement. Batu ba mai ezala ofele. Pona nini balobela ki ya moté. Il ne peut se vivre. Ezali déjà na campagne au basala ki ya diabolisation. Ya couré banda te pona ko saboter gratuité enseignement. Mais mukolo ya lobi Fachi apesi ordre. Ba futa ba enseignant nyon. Mais nani asali ko bloquer. Muto asali ko bloquer c'est là ya la goût. Parce que Fachi asali démocrate. Fachi alingaka ko respecter procédure normale. Donc là à copier sa ordre, il faut ministre ya bigena ya finance basi. L'air ba ko libérer mbongo ba banda ko futa te ba salini. Fachi asa mutu te que non aye a imposer makambo.
nyonso wana ezali leçon ya démocratie oyo azali kopesa na Afrique pe na monde mobimba. UDPS viva. Alors pour ne pas monopoliser la parole, ngai na bino lobby. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.